si baza ba polémique na bango basala ngo na ndenge na bango babimela no na koma Madilu te sila aza artiste Madilu so ayembaki nzembo abwaki sila esani ezekila soki bazotinda yo na muto atinda yo na muto azotinda yo mamu basakana na mowei te to regete makasi na ba réseaux sociaux na ebiso mwana mwasi wana si mamu wana nga na yebi ete mais azotanga bakoko na ye bafanda na babomisi koko na bango comment makambo eza bongo to contredire oyo tanga bakoko ne koko atanga kezanga koko atanga kezanga na okebisaka toujours mwa mwasi na mamu wana mais lokola mama atika ye malobaki ya okundama na ye na mboka te bakunda ye esika bana na ye nyonso 6 baza bato bakomi koloba neti mamu natangi kombo na ye mamu azala na Afrique du Sud mamu azala na Afrique du Sud so bazotinda ye mamu oyo namona mamu wana mona lokola aza ebembe ya kotelema mama na biso akufi liwa moko po na bamakambo ba TikTok oyo bakomedie soki banani basaki badiscussion na bango yango ebomi mama na biso. Alors mamu a stoppé buzoba mama biso banana malade attention na 1950 tanga botika ya Madilu kale abdé na boti mwana na yo tension mati donc ayoka makolo passe parce que tala âge wana ba tension nyonso aramta attention mais cycle ezaka nango te mais il fallait ka contrôler amona ki na eloko te oh malaria eloko te mais quand même alobi fona pesa kaka akisi. Voilà, merci beaucoup Babo na biso ya tozomo na télévision. Vous êtes tellement ébélé à Roland d'émission na bino Souka na Masolo avec votre humble servante Princille Yamboke. Donc continuez toujours à s'abonner tellement ébélé na chaîne na biso. Avant de vous avoir actualité ya bien pour émission moko ya propre quand na sa bino chaîne na biso za chaîne moko ya actualité biso to tambola rapport na ko luka bino ba actualité pour na ko luka bino ba événement moko ya bien. Toza vraiment na sangwa maman, j'espère que bato belé ba yebi na koki jamais ko bande émission nga sans que na remercier ma maman chérie maman Rit Makoma na peso mbote belé moyena boka mama banga mingi ezate mais na pesi ka maman mbote maman ya Madilu système wa tikaki biso toza déjà awa toye ko za ba information selon de bato bazo loba eza vrai yango biso tellement toza ka chaîne moko ya ba actualité pour ato loba la vérité yango monto kiti toye ba vraiment vivre sonini oyo ebomaki maman botika biloba bana meza ma kitoko te yango biso to kiti awa naza na moko ya bana na yende to meka mpe ko beta na déjà solo naza déjà na maman bonsoir maman mes condoléances merci to kiti a to moni liwa ya maman na biso atiki biso yango to bito kita sur le terrain to meka mpe ko yeba maman abelaki bon maman abelite maman zaki nzoto makasi ayi mena makasi malgré âge na ye aki makasi donc ayoka yi makolo passe parce que tala âge wana aleli makolo nga nazalaka te nazala na bandal bakoko na ye babengi nga na ye vendredi nakuti mama avandi na kiti na ye d'habitude avanda na libanda na kiti na ye wana avandi nakuti mama makolo pena tuka azotungisa makolo donc makolo tozofi makolo ngo wapi tozosala pasi wapi bon amukolo aka na médecin traitant na ye médecin wana alandelaka ye mpenza nde tobengi ye aye alobi mama aza muta 3e âge kopesa kisi bipesela te fona sala suba contrôle asai contrôle nyonso ba kotala ye ba sucre ba tension nyonso aramuta tension mais sucre ezaka nango te mais il fallait ka contrôler asaki nyonso mais amonaki ye na eloko te oh malaria eloko te mais quand même alobi fona pesa kaka kisi mais maman na âge okopesa ye kisi bakisa makasi eza mabe fo toluka bakisi moko eza kosoigner na ndenge pena ya âge apesi maman traitement bon maman azwi traitement tozela ti lobi tovandi mpe vendredi wana ti tokomi ba 20h maman akoti
na chambre alali. Mama kuta na chambre alali, moko atungisami tisi mapongi pesa nini eyibi ye. Alalaki vraiment profondément alali. Tant tokomi ba 4h du matin, abandi suko oui quand des arrêt. On ba 4h ya vendredi. Poto tani la tongo samedi oui. Tokomi na ba 6h30. Mama bongami donc. Mama bongami je position moko bondi muta symbole makolo symbole maboko. Oui. Ami bongisi pena bien akati motema. Donc ça te au maladie mo boye 2-3 jours 4 jours une semaine té. Maman bisa zaki bien. Aki bien mercredi kuta saki mo ambiance na bakoko na ye. Le bolo ba lelo bo lia nini bakoko ne babito le mipanzi ne pina abi boluka mipanza misuni. Le to lia biso nyonso ensemble bon. Wana eza nenga sa anima ki bakoko na ye. Apesi bakoko ne ba mbongo mega. Yo soma mega po na saila ka ba credit na o mingi ba mega na o mingi na futango asati ba blague wana. Donc ezaki bon maman kufi. Ngana kamo angote parce que maman asaka ko yebisa sole nyonso. Na kufa liwa ndenge maman nanga kufaka. Maman ya maman na biso akufa na 5 ans. Akufa liwa mo teke o bakendaka na ye ba memi ye ba sokoli ete. Ezai kaka atei bana na ye asokoli nzoto na makasi neka mage 5 ans wana kongo na biso na za kotanga bible tina 5 ans atika kufa miso te le asokoli balati bilama na mama diagonese ape mamuke akena ye lali na ponga kena ye donc mama na biso za koloba bino pe na onyokola bino te ngana okota hôpital te mama biso tema zaka moi lolendo moi fier alobaka na biso abina ko kufa liwa ya salite te o ezaka ke koko mo asuma na bilamba amisubelaka donc bana nanga boko monaka bolumbu nanga ite boko tsanga pe hôpital te alors to mona normal o mama za ko loba ekokisami po to nyoka mite ka mukolo moko na leli passe na makolo pe ake na ye donc moni ke lo mote tungisi biso mais nazo yoka bato bakomi koloba ngana mwana na ye na 6e na ye bato bakomi koloba neti mamu na tangi komo na ye mamu azaka na Afrique du Sud mamu azaka na Afrique du Sud so bazo tinda ye mamu wana mona mamu wana mona loko aza ebembe ya kotelema aza peta na mabe nanu aye longi mabe na yite mamu so akoko na âge maman biso akomi ya 96 ans vraiment na kanda makasi mamu wana oza frappé pa nzambe parce que basakana na mowei te respect ezaka na ba mowei parce que tant ozoloba mpona TikTok bonga boye na boye oluka kogane ba vie mpona liwa ya mama na biso te mamu ozopesa ba explication mama na biso akufi liwa moko po na ba makambo ba TikTok o ba comédie so ba nani basaki ba discussion na bango yango ebomi mama na biso alors mamu a stopper buzoba mamu astope buzoba kana ndenge asali buzoba kana ndenge pasa mabe bongo na salite na mona kete mena yebi vi na ye na ko yango pa bato ana vi ya salite na propriété de a solo donc asa ki solo na ye pona koma mama biso te vraiment atika parce que to na kana makasi omoni bino na yambi bino na pasi na boyi na soko éviter ko sala be mission pona biloko ya bongo mais mama biso abilité mama biso asalite ko mama moko babelaka mama za toujours nzoto makasi mama biso banana malade attention na 1950 tanga botika ya madilu kale abdela oboti mwana na yo tension mati mwana na ele azaki na bo moyi azalo bale nyonso mama tension na ye banda bananga na botama so eko kufa ne mama akufa mama akufa siko te pe na ndimile le tension ko bo mama alors mama kufi na tension na 12-8 ta niveau 12-8 azaki pas même na tension na makasi do zomona mama nzoto makasi moi mobiba vendredi avant na kiti azaki na kiti azui traitement na kiti mama surtout d'habitude alingana na ite na moi bako no la na mbeto azana na kiti ka mwa pongine ya skiti moko alamuki na ye te maka linga ko loba mingi sola mingi mama bisa ko loba ndenge na te ya kabino ndenge na loba ka boy
koloba na nga nyonso yango wana eza te kona otika testament so oza moto akobomba obombi so oza abomba te luka kaye komaka aza koloba so nakufi na nga bakoko na nga baokunda nga alo bakoko na nga babina basepela po ekozala esengo na okenda nga na nzela mabe te naza na nga mutu nayebi Yesu biso moto aobenga ye mwasi nzambe alors bajournaliste bata TikTok botika biloko buzoba surtout mamwana mpenza fo tika buzoba na oke biso makasi fo tika buzoba mpenza fo tika buzoba na yete so za mwa muke so za mukolo so za koko na yebi te wana niveau na onini na yebi te so otanga obi otanga te soki baotinda yo soki bazotinda yo na mutu aotinda yo na mutu azotinda yo mamu basakanaka na mowei te basakanaka na mowei te donc nakebisi na yo na mutu azotinda na buzoba wana ozosala ganie mbongo na ndenge malamu ko ganie mbongo na ndenge malamu olinga te so bapesi $100 place moko songolo soki na nani posaka na réputation ya mama Madilu attention sila aza artiste Madilu so ayembaki nzembo abwaki sila esa nini eza kila Madilu abwaka bato ebele pourquoi pas balobi akoma bato ebele Madilu abwaka bakamaka na komba sila sila na rien à voir kobwaka ye ou pas asa na problème nini na Madilu problème na Madilu te parce que Madilu abwaka bato ebele na banzembo soki baza bapolémiki na bango basala ngo na ndenge na bango babimela no na koma Madilu te ngako tutana na zoyoka ngo na omona ngo yana nga kufi ebembe sa succès tanga muta kufi mais ana succès toujours ngamo botanga tango Madilu bo aza succès pona nga na mona ki ngo succès yana ngezo continuer maga kufa mais succès zo continuer esala na ngo ngelo te mais a polémique na banga buzoba wana ba osala wana batika parce que Madilu abwa ba tebele na banzembo abwa ka asila te Maman yaki kante na bina zaki 6e. Maman kota bana combien? Ina Madilu bolanda na kiku. Nga ki 6e Madilu aza ene na biso mwana liboso. Nga 6e na bango to botama 9. Na 9 wana to tikala 3, 6 bakenda. Na minute ya bemba mama eza eza na Saint-Joseph po to mona ki matete na Saint-Joseph lokola ezaki pe samedi to boyi wa mbuteyes to bidi ko moka Saint-Joseph ba uto bongisango to tiana no mama na Saint-Joseph. Maintenant jusqu'à présent programme na ne pesa mi akufika samedi lobi awa donc epesa mai na te parce que bango na bakongo ajo akufeli to zela na to ka po ezaka bazo raisonner bakuna na mboka bon mais lokola mama atika ye malobaki ya okunda mana ye na mboka te bakunda ye sika bana na ye nyonso 6 baza alors faut la na maloba mowei ya omo tozelaki nanu nde siko tozobonga po topesa programme nyonso. toyebi ke aza mama ya artiste aza mama ya star munene oyo mpe asala kombo na mboka na biso banda akufi est-ce que présence ya baartiste bazoyaka meme te nanu te bon tomoni ke akufi mpe kala te tomoni na mote samedi ka lobi aleo toza lendi ta eza nango nanu nombre oyo mama atiki bakoko combien baleke bele mama moni 4e génération donc eza pasi mpona kokonte. D'accord, merci maman. Toi, mes rappels aux interviews à maman. Bonsoir maman. Bonsoir. Vous se présenter par bateau Balanda yo maman akufi azana ne pas na yo maman bokilo tondengeni. On a kufi aza koko nanga. Biso muto fanda na ye. Maman biso abota biso maman biso azaki 2e. Yimda lande Madilu. Maman biso atika biso mikie. Taboko la biso za koko na biso. Donc biso bela tozwaki na place ya koko te tozwaki na place ya mama. Alors kozanga eza passe. Eza vraiment passe parce que abilité nanjo toni makasi nyonso tout vraiment malobezo silanga. Donc tina ndeka kufaki bozaki na awa. To biso mto fanda na ye. Maman abilité le côté. Abilité tozali ne bien. Mercredi kutu alamuki wana ye mo kaka po ye mo azali so asepeli ça ba muta ba senti ba bangwa suma. Oui mercredi penda yo so ba na sisa ba mega na yo so no benga bana ngai
na sisa ba méga na kasi na hôtel méga aso pesi so mo ba 5000 apesi mo na nga 5000 apesi nga 5000 apesi grande sœur na ngai donc animé biso wana bi lelo vraiment ngam na pona ka mingi to bilolo boliani ngabi so to liani o yo lo ba bitelo pa nga libi mo bolo bon biso to bimo to lia so te pinard na mipanzi abi bo so mata 2 kilo ya na mipanzi bo sala ngone pina ngapi na olia le oka guna bino obosengi mais to olia vraiment ensemble na bino pina en tout cas ni maki biso makasi to se ki journée on don mercredi na ebité moko yani ko da benga na poto mwana ya grand madilo ya na bia ya na zo ya mais ndeni zunguluki azakuna azana pasenga zunguki solo leye pabi maloba malamu epa ya yon abi ya nzamba pambola yo oya meko umela ba séjour na yo en tout cas eleka ki bien ba solo li pena ba atindi pe ba voice eleki bien mais vendredi total le katonga vendredi à la mokabi noki mako pasi kaka donc mako pasi noki mako pasi ne do benga docteur asapena docteur alandela ke oui docteur aya tali abi ko mako pasi on li kambi ba ça asengi bersa même boye ya ko salango ya mbangu asengi examen na minute basali bersa même nyoso to ba résultat bima na ebisuyo eloko te nzamba zo lokuno ba résultat ebimi eloko ezala ngote mais kiska ba pesi to lala to tana lobi na tongo to ta ndenge nini ezali bongo zai te ke o mutako azu bela so ino nde nini eloko te tozali na biso bien na butu to lali to tana tongo ya samedi on ra mutu ba ko ngaku muna kota ina na chambre tali mama ngali alinga força fungula ndeti munoko efunga ti kwa mutako loba munoko efunga matenga na be grande sœur na mama leki na ngani mabena mana sibo ya otala nani grande sœur tanga okota akuti pena sko ye koko abongisi sko ba makolo azo bongisa pena bosi makolo maboko penza de la minute ba boya ke sakata kine do akena bo pete do alali ne pongi do a déranger te eloko salami yango wana mais nazo regretter makasi na ba réseaux sociaux na ebiso mwana mwasi wana si mamu wana nga na yebi ete mais azotanga ba koko na ye bafanda na ba bomisi koko na bango tala niveau opike na talinga bi mwasi wana anormal te bon eza feti te eza matanga ozolandanga eza matanga biso toza na passe ya azoseka azotsola fonde likamo bwa boso pena forme ko abimisa ngo pena ondire tozaka na ye ondire aza camarade ya moko na biso ondire aza ndeko na biso to ayebi pena makambo ndenge ezaleli koma makambo eza bongo to contredire oyo otanga bakoko ne koko atangaki ezanga koko atangaki ezanga na okebisaka toujours mwa mwasi na mamu wana na kandani na niveau mo oza ide te yo na eboyebani nayebi mamu yango te bakoko ne bafandaka na ye babomisi koko na bango tala niveau oyo toyebi te tokutana te na ndoto te camarade te lo te mamu waso mpe abime mopandini so no ndeni mwa mwasi wana nayebi te mpo toyebani te alamba soso talamba ngombe alia abima mpe na histoire ya kombo ya mama na biso abima na kombo wana so aza na bato baotinda ye na nsima baopesa mwa bafolare ayebisa bato wana ozonga lisukuna te mpo nayebi ete aleli yebani mpo nga nayebi ete aotanga bakoko ya mama wana yebi nde biso tofanda na mama wana nga nalobaka leo so nzambe abi abanda ya mokino osenga koko na nga mbongi azonga kaka azala mama na biso parceke na fanda na nga namona na mama lokola mbongi Madeleine te biso toboti abokola biso atangisi biso toboti bana tangisi azokontinue kotangisa donc mama moko social donc okoki oza jeune so okomi na ndako na ye modele akoyambola biso nga na okokoyambo ndenge wana te bazalaki mama social mama mo boyambi abokola bana bandeko abokola même na quartier sikoyo yo outi wapi okokoso fonde omonte likamno moko boye okelobake bakoko na ye babomisi
tala ekoma tina niveau babomisi auti apali yebani dote kaza tali ba comme maman Madilu esimba te nakebisi mamwa nayebi ete mais na koton parce que atanga ba koko ne do ba koko ngo eza biso muto fandaka ngai na grande sœur na ngai biso muto fandaka na mama banda bo moi na biso ti to ba mama bimi na ba biso to fandaka na mama na biso alors nakebisi ka mamwa. OK, merci. D'accord, merci beaucoup.